linga kaka bato oyo lobe soki muto alobi ke ye akosoutenir Moïse Mbiye, il est ou elle est libre ya kosala yango. Mutu moko ko empêcher yango te. Soki mutu moko alobi ke ngana ko soutenir Mike Kalambay, il est ou elle est libre ya kosala oyo ya lingi ezali ye mutu moko ko imposer yango te. Est-ce que Erazan a raison? Il a se défendre. Oui, il a raison de se défendre comme tout autre humain. Il a se défendre dans ma propos. Oui, Azan a raison, il a se défendre. Est-ce que Era Azali n'a raison, il a silika? Oui, Azan a raison, il a silika parce que comme on a eu, Ezali Kotangama. Est-ce que Era Azali n'a raison, il a finga bato, on a l'habité? Non. Non, 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 N-O-N. Mon frère Era. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pef Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Pour peut-être n'atteindre comme on a. Kozon na ndenge mabete. Okokaki kopesa ba argument na yo okokaki kolobela bato wana ndenge olingi parce que yo osebelité ou soit vous pouvez aussi leur interdire ya aussi ya kotanga comme on a ote. Oza mwana poto ofa na poto ibineneza neza la ko interdire moto a citer comme on a yote. Moto wana azape na azana droit wana te. Mais na modèle oyo Ofinga kilobi ti obi adage moko lo baka n'est-ce pas que bato lo baka soki omoni moto liboma lo ngoli bilamba yo ko longola bilamba te parce que pour koma lokola ye na lebite ke bande ko na biso na baza bato maboma te mais ezali eza adage na pe c'est-à-dire que non yo bato bazo soki bato bazo attaquer bazo finga yo tu pouvais pas revenir tomber dans le même piège wana ki yo pe bana ko finga parce que sikoyo entre bino nyonso na za na raison na zanto parce que bino so bo finga. Mais moi, ce qui m'a encore choqué plus, c'est que nous avons tous les Bantou, tous les Batou. Tous les Bantou. La culture, nous avons un respect des morts. Ce qui m'a koufi, atazalaki m'a mabé. La culture, nous avons un centre parce que tout le monde a koloba mabé, parce que c'est un nzela ya mutu, pas ya kei, a ezanaki mi akende. Jugement nae mabé nae no sasalaki écoute nzambe yé moko s'occuper nae. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de Pef Bonheur TV. C'est avec un grand plaisir que je suis encore dans vos maisons aujourd'hui pour que tu es bana kosolo la nenge kaka to mesana kosolo la mikolonyo so na oyebino ndeko Papa Bonheur, autrement appelé l'inspecteur Colombo d'Eric, il y a YouTube congolaise, Toya Kapona, ko finga mutute, Toya Kapona, Koloba, Makamute, mais Toya Kapona, to solo la, na oyo zali koleka na kata communauté na biso, pe oyo zali kaka na mpaya, parce que boyebi, et na chaîne na biso, toloba kaka ba information kongote, toloba kaka ba information, ya monde, oyo nous zali ba activité, toloba ka, oyo nous zali makambo, ba histoire, ba makambo, tout, zali kopesa, koleka, to pesa information, nenge nini, zali koleka, ba to mingi pe ba komele biso, ba lobi, surtout na kin ba biso ba mais on expliquer biso te ba makambo ndenge nini ma Canada to tele bino so rubrique makambo ya immigration Canada to tango siko to bano beta on a lingala parce que bande ko mingi basana Kinshasa baza pe na posa ba voyager to bano tele bino siko ba bilo ka Canada to na expliquer bino voilà ta la cité za boy sala ndenge no sala pour que oluka chance na parce que Canada azali na ba main d'œuvre belé azuluka main d'œuvre et notamment ba recrutement et sala na niveau pays international surtout to informer bande côté ba besoin information te mais lelo na ye vraiment pour na tolo banano makambo ozali ko leka ba discussion oyo ko swana ko finga na oyo lobby bande ko ngai j'étais estomaqué naza musika ba live nazo sala penza te pona to bana ko kota to discuter parce que mon alinganga na discuter na bino ensemble na live bo to pesa na makanisi to ka ba point de vue lobby n'a
na ba live na mona ki lobi na ba propos oyo na yoka ki lobi na ba live ko soit na disons ndenge et ki ba propos oyo ezala ki tenu pa ya ba ndeko mingi que ça soit ya ba youtubeur na ba youtubeuse na ba appel oyo ndenge na yoka ki lobi ba ko fingana bato ndenge bazofinga ba mama bazofinga ba papa bazofinga ba wei bazofinga donc esalaki tellement malili na nzoto talaka biso na bamboko tona ba Canada tona ba hiver ba malili eza makasi mais oyoki su malili koto soso olengi lisusu mais tu te dis mais à un moment donné qu'est-ce qui ne va pas dans cette communauté, qu'est-ce qui ne va pas dans notre communauté? Donc mututu oyo aya na réseaux sociaux bandeko toyaka awa mutu mutazana objectif ne ba o to sala ba chaîne ba YouTube oyo tozala kana ba objectif bamsu baya ko luka mbongo po bayoka ka YouTube fo takadanje ba fongola ba chaîne ba koma ba kroni papa ba koma ba kroni mama ba susu pe ba ya pena na boule ko pesa pena information ko luka pena information donc mbongo et après mais azana vraiment azo contribuer na kata communauté bazape ebele mais peut-être bazaka suivi mingité ba ope baza suivi bazali surtout na côté politique bazali ebele balandaka surtout banotanga ba kombo comme o te yo tanga ki kombo wana te po wana kuna te ba o balandaka politique boyebi bazali ebele soki na tanga awa ba onga na yebi ngana ona landaka na otanga ikomelinga problème awa na pa bande comme susu mais ba onga na landaka onga na yebi soki natali notre frère grand frère Kirinu Maizo to na landaka est très bien na zui grand frère mususu Fabien Kuswanika na landaka est très bien na zui de comme ça en États-Unis boy na bosani kombo na et puis na landaka est bien frère mon chose en France boy na landaka est très bien mais donc voilà ba zakana ba tendance na bango différentes ba motamtana na ba mususu bazali ba pesa information l'église au milieu du village ba mususu pe bazali ba pro fachi ba mususu pe bazali ba pro fayulu donc motola mutu azana mais en tout cas to landaka bango coup de chapeau na bango pour ça la ba pesa ka information na kata communauté mais le reste etikali oyo to yaka ko beta masolo ya bato oyo to yaka tanga mikolo nyonso ba misusu ba ya na boule ya kolinga basi nde na kati ya réseaux sociaux akomi yene prêtre alinganga ba chéri alinganga ba momi no ba mona e danger ba misusu pe ba ya po ba séduire mi bali pour que balanda ka bango no ba to ya ko sala ki végétarien ba grand prêtre omi congolais za kana omi kitete Congolais a mis qui c'était Congolais a prêtre na nyonso Congolais a chef a batu tout Congolais yeba ka nyonso donc bino msusu bo rien ngainde na yebi c'est ça le mal na biso Congolais bino ba susu bo ba zoba ngainde na za mayele biso nde to mayele bino te ce qui ngaite bino bozate ça c'est l'être congolais il faut tout le kolongola bezale la mabe alors makamwele ka lobi bande ko ngai ezali pasi pe ezali mawa tout ça ezali koleka tout autour il y a deux pasteurs plus un groupe c'est-à-dire que conflit oyo ezali il y a pasteur Moïse Mbiye ndenge bazozo ba musicien na ye o ndenge pe aboyaki makambo ya majabu wana ezali quand liboso pe de l'autre côté Mike Kalambai, pasteur Mike Kalambai, parce que Aza pasteur y a église na to benga indengwana, pasteur Mike Kalambai, yepe na kan na ye na majabu na ba chroniqueur, to chroniqueuse de ba animateur socio-culturel oyo, bango ba zoa na donc bango ba za na katikuna. Donc conflit wana désordre wana ezuti na kati ya makambo wana. C'est-à-dire que et là mo tozobo sana ana na otolo bango awa ke mutu na mutu ayaka na objectif na et chacun est libre de soutenir qui il veut quand il veut où il veut mutu akoki ko imposer batu te ke non yo linga kaka batu oyo lobe ce qui mutu alobi ke ye ako soutenir Moïse Mbiye il est où elle est libre ya ko sala yango mutu moko ko empêcher yango te ce qui mutu moko alobi ke ngana ko soutenir nani Mike Kalambai il est où elle est libre ya ko sala oyo ya lingi ezali ye mutu moko ko imposer yango te ce mutu moko alobi ngai nazana nga esclave ya majabu ezali point de vue na ye ekokiko
traumatiser bato te koki kopesa bato liboma te koki kotungu te mutu na mutu azali libre na ye il faut toyeba ke esika liberté na biso esuki esika liberté na yo esuki ya mutu mosusu ebandi là où s'arrête ta liberté commence pour une autre personne mais malheureusement biso bakongolo toza ndenge wana te mais malheureusement bato oyo bazali tout autour la guerre menée zali bato bazo soutenir Mai Kalambai na Moïse Mbiye bakomi bazo bundana et comme sikoya ba jeton comme sikoya ba guerre comme sikoya ko fingana bino boye to wala kisa bino boye loba boye loba boye. Moi je l'ai toujours dit garçon oyo Alvin tango azolo baba biloko nae moi je l'ai toujours dit ceux qui ezali ndengwa na te Mai Kalambai a porté plainte parce qu'ils sont à Kinshasa au moins s'il y a une vraie justice basamba oyo aza na raison ba pesi raison oyo aza na tort ba pesi tort pour makamba zao di tango ebimaki tango alalaki na Mai Kalambai ils étaient deux biso tozalaki te et Mai Kalambai savait bien qu'azaki déjà na kata ba trouble tiye moko kindime ko kinikola la na zawadi lelo zawadi azolo baza na zemi ezali babuzoba oyo ye moko banzela oyo ye moko alingaki ko kine comme tout homme libre un adulte yeba aza conscient na oyo azali ko sala parce que lelo ko loba pe que non lelo na décidé na ko bala zawadi mutu moko ta ko pekisa Mai Kalambai lelo pa ko loba lelo na ndi soki zawadi na zemi mwana na juillet mutu moko te ko pekisa siko bino oyo bato ba YouTube obo komi ba click ba engager bino ba pesa ka bino soki pe mbongo bo finga ka bo swana bo zuelela nini intérêt na bino ni zanakati. Et moi, je suis étonné que tout tourne tout autour de deux pasteurs, mais il n'y a aucun d'eux, aucun d'eux a le courage à côté de Makoloba, à côté de Makambouana. Aucune personne a le courage à côté de Makoloba, non, t'es na boyi makambo oyo. Ataba te na boyi muta répliquer te na tindi mutu te aloba na komona nga bo sale mission so na ogi muta te bo défendre ngai te parce que bino ba garder silence l'Éternel ceux qui défendra ceux qui l'Éternel combattra pour toi mais bino oyo ko bokom ko tinda siko bato botala lelo poto nini botami botala lelo ndenge nini ebo salité e botami bande konanga lobi na nazalaki kolanda ndeko na biso era Ramsès na bon ba mutatindela ngoli parce que le quoi place nazali connexion avec na mobulu mais na butu na soki batindela ngali pourtant na komi na hôtel na biso ba natala na Nathalie na bani kolanda d'abord na koloba ke est-ce que Erazan a raison il y a que se défendre oui il a raison de se défendre comme tout autre humain. Il y a que se défendre dans ma propos. Oui, Azan a raison, il y a que se défendre. Est-ce que Era Azali n'a raison, il y a que Silika? Oui, Azan a raison, il y a que Silika, parce que comme on a dit, il y a que Tangama. Est-ce que Era Azali n'a raison, il y a que Fingabat, ou on est dans l'habité? Non. Non. Non, non, N-O-N. Mon frère Era. Kozongo na ndinga mabete pour peut-être natangi kombo nao kozongo na ndinga mabete okokaki kopesa ba argument na yo okokaki kolobela bato wana ndenge olingi parce que yo osebelité ou soit tu pouvais aussi leur interdire ya kotanga kombo nao te oza mwana poto ofai na poto ibinene ndenge nezalaka okoko interdire moto a citer kombo na yo te moto wana azape na azana droit wana te. Mais na modèle oyo ofinga kilobi ti obi adage moko lo baba n'est-ce pas que bato lo baba soki omoni muteli boma longoli bilamba yo kolongola bilamba te parce que pour koma lokola ye na lebite ke bandeko na biso na baza bato maboma te mais ils ont adage na pe c'est-à-dire que non yo bato bazo ceux bato bazo attaquer bazo finga yo tu pouvais pas revenir tomber dans le même piège wana qui peut bano finga parce que sikoyo entre bino nyonso na za na raison na zanto parce que bino so bo finga bino so bo fingi lobi mais moi ce qui m'a encore choqué plus ndeko nanga era toza ba bantu toza bato toza ba bantu
na culture na biso tozala na respect des morts soki moto akufi ata azalaki moto mabe na culture na biso azaka tokomisaka akomaka mosantu parce que tolingaka koloba mabe te parce que esengaka nzela ya moto pa yakei ezala na kimia akende jugement na ye mabe na ye no sasalaki écoute nzambe ye moko akosokipe na ye mais là na oyo lobaki pona Angelica papa na ngai na kosenga yo hein ndi bala ba anglais I beg your pardon please nebi ko za mo mbalo za mayele soki okoki ko sala une courte vidéo ya ko s'excuser na famille wana na bité ko se défendre ou s'excuser pas ya ba internaute non mais au moins dans sa famille na ba propos tenus par rapport à Angelica azali concert na biso netinga na tikala ba Angelica jamais na tikala ko yeba été na tikala mo na pe mission na été na tikala na Holanda été na zo kaka Angelica mais na zo na tenter ya Holanda mais tango akufi donc Angelica akufi na luki na tala fiango na tel yeyo ne fiango mais na salaki quand même hommage wana parce que azali ndeko na biso to partager douleur na famille na mais na modèle le baki wana te mon frère na ninga mabete excusez ngai na ebike peut-être za na kanda oza peut-être na kanda peut-être koluka ko répondre ngai na ndenge te na sali et vidéo oyo te pour que na bana koluka ba vu to na bana koluka succès te na bana non moi je suis un animateur culturel na banda musala yo banda kala avant même donc na début internet na banda musala oyo na créer un site internet disons na héberger un site internet donc na banda musala oyo ya ko publier ya ko sala ba sensibilisation banda kala et surtout que je suis un animateur socio-culturel artiste et comédien et médiateur culturel waneza oyo pena ya classe. Donc sur YouTube depuis 2012 na zala na chaîne oyo na sala on te pona mbongo. Depuis 2012 ezalaka ya ngamoko privé na tsaka babilo na ngamoko mais na lukaki na era pandémie na bon ça va to commission publique ne to commission koke to soki ne malembe to na sala ngo pona mbongo te ko zongo na nenga mabete papa na ngai tu es mon frère soko ko zo sous courage wana na ebike kande zalime kita na otakoloba oza libre ya soutenir mon nom soyo lengi oza libre ya soutenir mai kalama ya ko défendre ye mutu moko ta ko obligé yo ko défendre ye tete tu es libre ndingo salaka na Moïse Mbiye na période de Eliane mutu moko patindaka yo to salaka ngo avec ton cœur. Donc ndenge pozo sala ngo lelo pona majabu ndenge pozo sala ngo lelo pona nini donc esa musala na yo mais suko ndenge nini yo olobaka na ba mission que olingi osalaka travail intelligent ko changer venir dans la communauté mais comment est-ce que tu peux arriver encore na kubana ko finga lisusu mon frère place wana s'il te plaît suko bandele loko wana bien ou bien soit tika ba émission wana koluka ko répondre te koluka ko défendre te. Si tu as un problème avec ton frère en solo zolo, bozami bali boli bana ko réglango. Boluka peut-être intermédiaire, boluka terrain d'entente moko boy, mais botika ngo na réseaux sociaux, boya na réseaux sociaux, vous avez des enfants. Que ce soit en solo zolo, que ce soit Yonde Konabiso Era Ramsès. Boluka terrain d'entente mo boluba, boya bana ko luka kimia. Vous êtes obligé de vous avoir un master. Vous êtes obligé de peut-être de boutiques pour vous avoir un master. Mais vous avez tellement d'entente parce qu'à l'aller où vont les choses. Beaucoup souka et que souka la bino mabe bon suko bono tala boti boya ko na niveau moko boya osala na mabe parce que kande le ki mingi na kati kande za na kati na bino na kati. Bozulu kana osala mabe pona ni po biso ntoza ba congolais. Biso ntoza ba congolais bozulu ka osala na mabe pona nini bozoela nini. Donc, ce qui n'a pas besoin celui comme moi, il y a la défunte Angelica, papa n'a pas place, ok, n'a bien été. Il faut te respecter, ma mort.
ndenge tu respectera même bakoko na biso to komate lokola la nouvelle génération bazaka so na respecter ba comme so ba ke cimetière ba ko kuna moto bazo matana ba tomba bato biso to kola na ba valeur wana et ozuleka kuna cimetière bozo banga otala cimetière na kati tombi ya moto kokoleka okoki omata likolo te parce que ça est sacré eza molimo ya moto loko omati likolo ya moto parce que toana ba valeur wana nga naza même awa toza na bapoto awa ata toke basimete na mataka na tomba motu te parce que toza na bavale wana ata mindele wana nayebi bango te mais nakoki komata na tomba na bango te et pourtant basimete ya mindele ebangisaka nango te mon frère nasengi yo vraiment pardon nasengi yo kita tia kimia ezaka conseil na opesa ezaka proposition na opesa. Je te demande dans le but que vous êtes obligé à faire makambo na lobi na sengi yo loba peut-être ba msuba sala émission pour ba finga yo ba msuba répondre yo moi je ne suis pas dans ce terrain là parce que j'ai toujours été un homme de paix et de sagesse et je viens avec cette sagesse là de te demander d'atténuer ta colère, de respecter les morts. Angélica Koufi akei ouais monsieur Sili mais ngana to na bon moi tozana on a un long chemin à faire to bongisa ya biso to koya susu te papa na ngai lelo ndingo so ozana kanda bongo soki na butu bolali bobu likambo ko to souhaita ngote nzamba zu molimo na papa okokende est-ce que okozala heureux molimo ne kozala heureux côté kei non je ne pense pas. To milengele malamu nzambe to yibi mokolo te to yibi pe ngonga te abe makamba yembango na groupe ne bana mbila to milengele malamu nzambe to yebi mokolo te to yebi pe ngonga te to yibi mokolo te to yebi ngonga te mon frère ngana to anana na marche molai nzela molai mingi ya kosala ezali oto uzo na ba YouTube oto uzo na ba réseaux sociaux na ba Facebook eza mukie papa nanga sala musala na ndingo sala musala na luka ko sala musala mala usot bima na kati ya communauté créer babiloko mususu talande qu'on a biso na ko pesa exemple mususu que j'apprécie beaucoup na ko motale mikolo parce que pene na luka peut-être na changer pe méthode au sala babiloko nanga mingi parce que oui il faut toujours tirer quoi qu'il ne toujours s'inspirer na bato ba c'est le malamu tout ça kana ndeko na biso frère na ce Zach Mwekasa si je ne me trompe pas. Les guerriers noirs. Mais mission n'a plus suivi à Batbalanda Kaye, à sa influenceur Mounene, à travers l'Afrique, connu à travers le monde. Mais ça la biloko moya qui toko biloko moya propre. Pourquoi toko bano sala bape biloko moya ndenge wana te? Que tout le kaka kokota na ba futilité kuna boya alinga ke mwasi moko boy mwasi wana kutu petit moko boy soki ndenga nini soki ba terme msusu bano bimisa ba insanité comme ko bimana minoko na biso petit moko soki ya mondenga nini momboya soki kuna tela tolo na kuna soki nini yekutu kutu na soki nono mapeka solo papa tokoma kokoma niveau wana te kokoma na niveau wana te pardon suki kaka wana suki sa o wana ko bakisa msusu te parce qu'ils ont arrangé ne loko moko te. Ils ont bakiselo implicité, au contraire, ils ont quitté ça, le sous. Peut-être tu te rends pas compte maintenant, mais peut-être tu vas se rendre compte après. Ils ont quitté ça, ils ont rabaissé au makasi. Tant quand tu te mets. On ne répond pas à un imbécile par la même bêtise. Il faut toujours tous à la modèle. Ceux qui bandent na biso basi ba osala ba émission na bango o yuzo sa otaki na bango tika basala émission nena baki mutu na mutaza libre ya ko sala émission ya ko soutenir mutu ya lingi nengi pe yuzo soutenir Mike Alambai ozana droit c'est ton droit mutu mo ko peki sa oté ndeko Alvin. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de qu'on a vu sur Alvin à Kinshasa, au Tikana, no Makambo Oyo, s'il te plaît? Ôte un peu l'eau dans le vin.
Mettez un peu goutte d'eau dans le vin et atténuez nano ma force ma cassure. Okoko tchana onte parce que o beaucoup mo ko nango boyende ko nanga Alvin. Ozana no jeune, toza ba jeune, bozoela na nini. Mabe se kota ki bolobani mabe bosuka wana botika nano wana toke no sala makamu susu. To lukelo ko muswa ko sala s'il vous plaît. Kongo wana eza mabe mboka mo mabe mutako ya ko boma yo boba ko sala mabe eyeba na kate. Mboka na biso wana nolobaka ngo zela ko saka nguba ko pola. Ato teti ndenge ni ozoka libanga moi vert, moi libanga ya muke wana ya mbodi, ya moi bien. Papa foutu ba leke bele mutaka ko sala mabe oyeba etende ko nanga Alvin. Sois prudent. Sois prudent. Même si oyebi ba vérité, mais il faut avoir des stratégies comment dire des choses. Pour na mondele ozo kende papa, ba tona ba ko lukola minduki mikola no so ba zo aki okasi. Eko suka wapi. Ngala pesa na ngaka conseil. Na yebi kende na zo ba boy ko sepesa mpe batu mususu te, batu mususu ba ya ko finga. Nde na pesa wa conseil pe na pande ko na nga nyonso na ba mama na nga nyonso obe ba sala kana bazaka na YouTube na linga ka bango mingi. Yango na sola na ba mama na nga na nyonso yango na pesa ba on pe ka conseil. Botika, bochana se. Boza libre ko ba sujet nyonso bolingi. Mais vous permettez à ma finga tenakati. Ma finga ezo kitisa biso. Ma finga ezo rabese biso. Ma finga ezo mimela biso eloko ya malonga te na kati ya communauté. Tozali bato. Tozali bato. Tochanase. Foti mususu zape foti ya bino bato bolandaka biso parce que bino bolandaka biso o bolandaka biso bolingi kaka to bana kofinga so monta bandi kofinga zoloba wana otala ebele netenga so na bandika na bandi ko démarrer bato awo po biso stoyi na so ninga oloba. Mais l'éducation oyo nga na zwa na mona ka place na ngote ngomona na rata na osala live. Ata na osala live so kika na oke muta bandi bona kati muta bandi ma biso to permettre bilo konta na kati pesa point de vue no me ko finga mutu te so ça na poso finga mutu luka plateforme mususu aujourd'hui même avec ton téléphone ozuka o créer chaîne YouTube bon bandi ko finga postant bat ba olanda na bango mino yeba te. Vous n'êtes pas obligé de faire une émission. Aujourd'hui, vous pouvez créer ma chaîne YouTube. Vous changez au petit combo. Vous pouvez jouer le guinée, vous pouvez la caméra. Au finger, au postant. Bah tu peux pas autant la banque. Bah on a 2, 3. Bah on peut pas au finger qui joue on a aujourd'hui 10 000 personnes peuvent pas la mort. Est-ce que ezo Barcelone ni? Ngala la muta kimia muta paix. Nga to finginga ofinga na ya na talo na bi merci mais merci na nga na pesio yeba ki ça avec amertume na pesio merci na bi na remercie na sur le bi mais na on ils a merci à passer pour eux pesa o peneza non nzamba la bi non fona venger moto yo nzambe pena bi fona venger moto mona ba vengeance wana boya na nenga mukete ils en ngate mais o yana likolo pour cela que funo na justice mokele au foot soza ya Congo foot mbongo ugani ngai soza ya poto ba ko libérer na bango mais justice nzambe okino sama na nani avocat ne ozala nani po nzambe yebiso soko za likambo aboncha mabonza ko tsana mabonza te kende nano ko bongisa nande ko na yo wana po kozongisa apo ide o tsanga mabonza pour que na yamba mabonza na yo ezala na parfum de bonne odeur ezala na parfum de bonne odeur. Dengue l'artiste comédien le baga à Firenze. Parfait de bonne odeur. Et c'est la parfum de bonne odeur, il faut bongisa na muninga na yo. Alors bande konanga bo bongisa. Bo bongisa. Ansuluzolo bongisa na era bongisa na ansuluzolo. Nene ya bongisa na era. Bandeko nyonso bo bongisa ba obaza na problème na bo bongisa era luka po bongisa na bandeko na baninga retirer ma finga ono finga ki lobby et pas bandeko basi retirer ma finga ono finga ki pas ya mo way surtout o wana ya mo way mon frère te okoko ko matina niveau wana te ko ibse ke no akino baluka kuna tuta na bamira ozala na kimia te papa nanga balobela mutu ndengo wana te. Yebite kaka malobolo baki ono kanginzela mutu wana. Okanginzela na ye.
Parce que parole, ils ont un effet. Dieu a créé ce monde avec la parole. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a dit créons l'homme à notre image. Il nous a créé à son image. Nos paroles, ils ont un pouvoir. Fongoela mwana mwasi yana ndeko mwasi akende. Soka sala kyo mabe tika yana nzambe na ye. Lelo tika li yesu za jugement yana nzambe parce qu'elle n'est pas vivante pour aluka ko se défendre. Le reste olobaki pona maman lumière peut se défendre parce qu'elle est vivante. Olobaki pona nenea ba ko se défendre pour baza vivante. Olobaki pona Alvin ba ko se défendre pour baza vivante. Ba onyo solobelaki bango ba ko se défendre en le zolo aza vivant à se défendre. Mais nani ndeko mwasi akufite. Ya kufi akei. Ako se défendre souté parce qu'à ozonga souté la moka. Ça kotaki na mabele na dernière demeure na ye et puis yeba bakundaki. Ako se défendre te. Alors, on peut se faire explication que non, t'es na finga kiote, ça là qui bouille peut-être un comme t'es. Bah, au bazar vivant ou vivante, bango ne mutu, beaucoup bon sana bango. Beaucoup solana bango, beaucoup se défendre. T'es bien sûr tout le baki bouille parce que yo le baki bouille, parce que yo kenegi bouille, yo sala qui bouille. Bah oui. Afina no ba ngana yo kutu mutu kosa ki bouille, sala ki bouille, yo sa pion, zo benda baba tikuna. Donc ninga zolo ba ala. Ako ko se défendre. Ne muta kufi papa. Mon frère, mon takoufi, ko sala solo ko anate. Peu importe, même pas na été. Situation est comme la yo na vie, ko touchera sous bawe été. Ezala bawe yango bakufa, ezala ba parents ya muto na bakufa ko touchera bango société. Sala vie na yo défendre ba valeur na yo ozala na yango sans ko finga. Sans que ba qualification négative tout ça là parce que tu as osana batu balanda ko belé papa nangai osana audience alors audience on a utilisons en bon escient pour aller où vont les choses vous ça bien ou bien tout ça sous makambo bien te bisonoso tout ça là on se bien te naïka pour appeler ça conseil bande konangai pour réseaux sociaux na biso il y a communauté congolaise comme pourri et comme foutu bande konangai toujours batoto kende wapi eloko nini toujours mema ya sika na kati eloko nini toujours ya to nofana kaka boy ko kufinga tala ti e comme un moment bobomana ti na kata ba famille bona bobomana et comme pena donc boena boy Congo na biso. Alors moi je demande aux deux pasteurs, pasteur Mbiye Moïse et pasteur Kalambai Mike bo pekisa ba poulain wana nyonso ba tout bazoloba pembeni wana ba tout ba so na ba poulain c'est-à-dire vos poulains ba on so bazoluka bo pekisa bo takimia. Mike Kalambai lukana au résoudre problème à Zawadi parce que cette fille là elle est trop dangereuse. N'habite ndeni beaucoup moins à niveau intimité parce que na babilo ko azali nango soka bano bimisa ndenge bande ko bazo atakaka yewana et vous allez mal monter talenge ba ko sala photo moi machine bazui image mo ba nigérienne mo boy il y a film nigérien il y a actrice nigérienne mo ba longa la kaleson boyazana ba photo na ye bazui longa Zawadi ba tiana likolo ba miuza Zawadi siko ba salele ngo ba émission tango yesu ko aza mwana muke aza na 25 aza déjà mutu à côté aza na ngata pétage tango ko ya banoko buwa ka babiloko moko papa oyebi to zalaki ya kolala na modèle lala ki peut-être fille na kanga ko ba photo kinkonga peut-être kanga ko ba photo kinkonga on ne sait jamais il faut faire trop attention les problèmes lukana boboma moto ici ezali les problèmes c'est Zawadi les problèmes ceux qui za majabu wana yelibino problème ceux qui ya mbongo zo kabola batu parce que ngana bango il y a toujours entre deux amis so bomoni ba mimi balé ba kabone ezala soit le kama mwasi soit le kama mbongo so bomoni bible yango moko te lobi keno soki lisona yo ya droite ezali ko memayo na lifelo ezala malamu longola liso na bwaka yango et vous allez malamu okota nzambe na bokonzi na likolo born donc na liso moko ke au moins na misu mibale mo kokota lifelo
Ce qui le boko à gauche, ils ont mis ma nzela mabe kata yango. Ce qui mbonga majabu, nde mtezo me mabino siko le bokomi pam 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 minduki kaka bobo telebisele minduki kaka. Oh le bibo abino c'est bo. Ce qui mbonga wana nde bo se séparer na yango. Na bien soki hein, ils ont un conditionnel si et seulement si parce que congolais moi comprendre bien te boya uzoka wa affirmer que le bagi mbonga majabu na bi soki ezali kaka majabu ne mutu atie mbongo na ye mtezo sala ke bino lelo bokomi ndengwana parce que vous apparemment vous autres ça modèle te na kata société des pasteurs de vous devez être des modèles na kata société mais ceux qui bokomi na niveau oyo c'est que ça ne va pas alors s'il vous plaît botelema bocha kimia boluka kimia na mutu nyonso eyemba na frère Patrice boluka kimia na mutu nyonso mais botika na modèle hôtel parce que apparemment boza sous exemple té tout la na matin na binu mais mo fanda botale ah mais mutongo matin ya kuna bazana conflit boye bazo ele soki mwasi bazo ele soki mwana ba msuku na bazo ba produit o azu ba musicien na ngai o boye na boye tout bosolo ka osala na mabe ba guerre moko inutile oh ils ont passé le coup dans Zambété dimanche nous sommes au théâtre dimanche nous sommes au l'église dimanche nous sommes au salle avec culte mais finalement vous n'avez même pas peur ou bien honte en Zambé que oh Zambo Zambé la besoin que c'est sonné ah et ça mawa c'est vraiment mawa blé hein et ça vraiment mawa ba youtubeurs et youtubeuses gardez vos valeurs vous en avez valeur vous allez digne ya batamalamu mais le roi biso no to comment to tchaka ka mbongo libuso likola mbongo to ko kufa belé hein likola mbongo to ko kufa belé likola mbongo oyo mbongo mbongo loko mabe kabola ka famille mbongo loko mabe e bomisa ka bato mbongo loko mabe oyo mwasi marié abomi mobali ne pona mbongo mobali abomi mwasi pona mbongo eloko wana bosakana nango te ndete soki nano ngasela bisongo il fallait pas basela ngo eloko wana voilà où en sommes nous aujourd'hui na bika katika tenzambe na lola ebe na kopambola moko na moko katika na biso ozana mato ya koyoka ayoki ozana motema kondima andima ozana makasa kosalela asalela. Alors, si c'est la première fois, vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement dans notre chaîne, Pierre Bonheur TV, et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos, tant que nous allons poster. Nous faisons des lives, nous faisons aussi des émissions enregistrées comme ça, et nous les postons pour vous dans nos chaînes et dans notre page Facebook. C'est PF Bonheur TV officiel sur Facebook. Mais sur YouTube, c'est PF Bonheur TV. Donc, abonnez-vous dans PF Bonheur TV et PF Bonheur TV officiel na Facebook. C'est le vôtre, Papa Bonheur, l'inspecteur Colombo d'Eric, l'homme de paix, l'homme de sagesse. Oyo nzamba zotombola malembe. Comme on a patience, non, on a patience dans la vie. Et la patience, ezali fruit moko yakitoko quoi. Ça prend du temps, mais le résultat sera toujours magnifique, il sera toujours kitoko. Surtout qu'il y a malembe. Si on a vu 1000 personnes en live, si on a vu 2 personnes en live, parce que c'est le temps de Dieu. Mais bino, le cola. Bozana bino ba nkwangolo bino boleki bato nyonso yango continuer osana ba bêtise. Alors, vous continuez nzela na bino ngana pesi bino ka matea na suggérer bino elon tokoko sala mais soki boboyi na bino kamunuko ezali bino. Na sengi na bino so bomoni kana lobi mabe bolimbisa. Bo sela nga pe émission te boya ko finga ngai parce que na kokate so bo finga yi na ko lomela mai ma desu pa bana kufa. Na melima ma desu mai ma desu nzaki na kalabati mai ba mama ma desu makasi wana ba soda. Bo tia na mai lali ilamuki mai na ngosko etikali wana. So bo mutosela nga émission na kemela mai ma desu. Comme ça ngambo nanga e ko sala na ye ngambo libumu nanga e ko sala pa na ye. Merci Nzambe na lola apambola biso nde tokutani na bala ya sima. Au revoir. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pef Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele. Batatu bamamu. Luaku. Kele.
Pef Bonheur TV, la nouvelle chaîne. Abonnez-vous. Woo! Laurette Tangou, la femme du président. Chaud! Nala Koti, to s'abonner, na Pef Bonheur. Sur YouTube. Nakini Torokota te. Na Paris Torokota te. Pef Bonheur ye na makambo sika. Ah, ngana kotiko. Surtout na Canada, botika la simate. Kuna na États-Unis borokota te. Pef Bonheur beta maboko. Manabi beta lisusu. TV Dusola. Aïe! Nala Koti, to s'abonner, na Pef Bonheur. Sur YouTube. Alson Flore, Kimberley Fayulu, est-ce que kotaka na Pef Bonheur TV? Yebisanga na natuni yo. Nala Koti, To s'abonner! Patience Fayulu, tomona maboko likolo Papa Bonheur. Pef Bonheur TV. Pour la promotion de vos produits, contactez Pef Bonheur TV. Élevez les mains s'il vous plaît. Maintenant dansez. Woo! Abonnez, tous abonnez. Abonnez-vous, tous abonnez. Abonnez-vous, tous abonnez. Abonnez-vous, tous abonnez. Wapio. Fansas Kasaunda la mama mokonzi. Ah, allez kita, allez mata. Pef Bonheur, kende, Pef Bonheur, mata. Sur YouTube, nakotala simate, beta maboko, beta lisusu, sote, pona Pef Bonheur. Naviguer, kota na internet, banda kotala, banda koseka, banda kosola, banda koseka. En direct, moninga koti kati na yo, yo pe kota kati na ye. Eza te ba koti pa na yo, ekomi na tour a Pef Bonheur, okomosala ba réserve. Ah, mame, mutima.